Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes d'Océan du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino Parlons-en. Merci à Kabouya. Derrière la caméra, à vous, chers abonnés d'Océan du Congo, vous informer, c'est notre devoir. Toko Mate Kosola Nabino, Mae Matali, Mboka Nabiso, Tozalina Mboka. Mwana mboka mbuta lukeba wazali président ya Ntweni Azaki Nsemi na ende tokosolola mai matali mboka na biso quelques actualités toyebi ete le prophète Francis Tatu alobeli mai matali élection 2024 alobi ete l'élection ekosala 2023 plutôt l'élection ekozala reportée nzambe atadisi tokolobela yango à travers cette émission attentant où ezalaki signalé par l'ANER elingai kosalama lelo jeudi tokolobela yango à travers cette émission tokolobela pe mai matali baati lukuemo oyo toyebi banso oyo asombaki eteni ya mabele to village na Congo central abengani bato nyonso bavandaka kuna tokosolola yango à travers cette émission tozali na mwana mboka oyo alobelaka mingi mai matali ekolo Congo surtout pe mai matali Congo central akofongola biso vraiment na ba question oyo toza ko comprendre te mbote mwana mboka boyi malamu na émission na biso mbote madame mama Doriane en tout cas mikolo ebele en tout cas d'abord année ya malamu nazali ko sengela yo donc mvu wampa muki Congo donc matondi e ba abonné nyonso ya chaîne na biso e bandeko nyonso bazali bisika nyonso mboka na biso e bandito esukeli ba mbote na bino e ngai ndeko na bino Luke Bangoma nazali maintenant président ya mouvement citoyen Twenya Azaki Nsemi oyo ezali wana pona ko défendre ba valeur ya Congo central et pona ko promouvoir culture Congo et pona ko pousser ba politiciens Congo na ko sala malamu pona ko zongisa leadership o ba Congo to perdre na ngo temps ebele banda 1960 te ko perdre en 1964 65 et jusqu'à nos jours to ko soit premier ministre était to ko soit ministre d'état de to koma donc peuple moko peuple Congo mo ko tika kana kaka ba peuple mususu na pouvoir et biso to koma bana na sima na bango en tout cas yango ezali parmi ba objectif ya association Twenya Azaki Nsemi tozali ko pousser bango ko zongisa bango na makasi. J'espère que ceux qui ba jeune ba eu conscience, j'espère que batu bazali ko kambiso ba ko lamuka to ba ko sala bolamu matoni olongwe na BDK to kabonia na papa ni monanteni. Non madame, en tout cas par rapport à la question na yo Nemo Nsemi, c'est mon grand maître, c'est mon chef spirituel. Okay. Et Bundulia Congo, c'est un mouvement politico-religieux. Allez, par là, qu'est-ce que je veux dire? Mouvement politico-religieux, qu'on a basé pour enseigner biso et la spiritualité Congo, toute la spiritualité africaine, basé pour enseigner biso et peut-être Mazayo c'est la créativité et sagesse, tout ça, et basé pour enseigner biso Mayala c'est la politique. Donc tous allez na Kinzambi, Mazayo et Mayala. Maintenant na misa to na tangi tango tozala kuna to prendre ka mystique Congo, spiritualité Congo, auto mona ka BDK makambo to sala kana terrain. C'est nous. Donc mwana sembo mona ka ile banda te biso le to kina ko faire face devant des armes ou sala ka ke bande ko mususu ba mona ke force ya BDK to bonzambe ya ba Congo to ya ba peuple africain. Et par là connaissance o tozali ko lobela Mazayo tozomona ngo tozana ba médecin ancestral tozosala ba médecine ancestrale tozali ko sala makambo mwa ebele par rapport tozali ko zwandika to bongo lango eloko moko boza par rapport ya mama Zayo c'est l'intelligence et politiquement ou tozali ko loba kuna maintenant tant tu apprendre politique Congo politique africaine et kuna zali ko permettre maintenant mutu na mutu akoyi ko loba lelo ngai nazo œuvrer en tant que jeune en tant que la société civile ndenge biso tozali ko travailler maintenant na mouvement citoyen et les autres bazana ba parti politique ne ba musu bazali na bedem ba musu bazali ba parti mususu donc me wana ezali esika na ngai kuna na kenda ko kumisela ba ancêtre ba bisimbi archange mwanda Congo et tata Nzambe mpungu. Donc je suis là en tant que adepte là peut-être na religion na ngana zali ko maintenir parce que tous les trois branches wana na zana mona kati na ngai mais
si les branches ya politique en tout cas là toujours partager parce que nazali na BDM mais nazali na mouvement citoyen mais ezali pe ko pekisa biso te que ce que tout le monde que BDM ndezali na vision malamu pour na Congo central to soutenir BDM. Donc là je suis un peu net. Merci beaucoup toye kosolola mai Mathiali Mboka to beta lisolo ya bahati nikwemo par rapport na espace wa sombaki na Congo central na Kitumba. Je crois c'est ça. Kilumbu. Voilà. OK, Kilumbu, ezali village na kati ya Congo central. O babi ete ya bengani population nyonso. O expliquer biso d'abord et le cas qui ndenge ni. Toana moi ba sous question sur yango. Bato ba kolanda biso ba ye ba raza éclairer sur la situation ya moko ya bayi politique ou asombaki espace na kati ya Congo central. En tout cas, merci madame Doriane. En tout cas, bandeko basali kolanda biso pour la question na ezali question comment ko salanga passe na mutema bon. Dès que nous sommes là ba défenseurs ya Congo central ba jeune oyo bandimi ko pesa bomo ina bango to bani ko bunda banda na BDK plusieurs fois arrêté jiba coup donc Mobeti bandika en tout cas to bundi lelo osoki Kabila za neutraliser je vous ai dit c'est BDK. Là il faut croire ça kolanda biloko ba bana ba TVT que o biso nde to bundisi Kabila non église catholique asali ba marche na dernier temps biso beto marcha et ça là kana ba temps ya décembre ya 2000 si je me trompe pas 2018 hein na suka biso na est beaucoup quitté hein mabanga ikete ko kimi ça va M23. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui bien Bitumbe zali ba ko fa chaque jour Bitumbe zali ba armée régionale ko mikoya pour la mini FARDC qui même ba président mususu ya banda balobi tozana ni na la police ni na madame mutu oyo azone ko zwa ba force régionale o zali ko bezali nana azone ko landaka bango. J'espère que soana ezali vraiment importante ngai na répondre parce que ezali clair madame mutu azali ko sala ba corps na ba Rwandais mutu azali ko sala ba corps na ba Kenya to ba force mususu ezali ko ya wana ezali gouvernement congolais et yemoko gouvernement congolais azana na conscience te ko yeba ki na kati ya Congo il y a des forces comme les BDK les forces spirituelles Congo eza awe ko sala quelque chose et yemoko na gouvernement azali ko croire te na ba ancêtre na comme les Bafumukimbangu ou les autres ya moni azali ko tatone yo moni na Russie avant banda ko beta Ukraine mona makambo Putin asalaka asangisa tous les chefs spirituels ya kati ya mboka na bango. OK. Oso kompani basali o esinaki basala makambo abutu na moi ba pesi ba jeune force ba papa ba fandi ba bana o ba bimi nouveau na armée ba ke ko bunda. Oso mais biso ezalaka te ki cheke dinga sawa d'abord azotika mboka na maboko ya Yesu. Oro Yesu ayebaka ata Congo te. Par rapport ya colonisation tozalaka nango ba yela biso Bible ba yela biso christianisme et yele susu en tant que président face à la visionnaire azali ko tambola kana bobungi wana et yo azali ko tande lo nini kozala. Bagera este jour biso to za spiritualité ko to ko tana makambo na jour to ko président wa za visionnaire azali ko to sabonzambe na biso bango bazali ka bonzambe ba to sa ngote okoyoka ki le 6 avril azali ko pesa ndingi sana parlement et comme journée moko ville morte et chômé payé moko ya komona iye moko ali makambo na aye abosani na yango pona nini azali ko zwa Fumukimbangu en considération te azali ko zwa bancetre en considération te le Yesu ko ki o papi azali ko ya komona ba ministre mboka oyo na banani ba komi ko tambola défilé ko yemba banzembo pana bango comme nzamba azali ko ya autant tozobela que complot international na papi azana kati azana statut ya ba chef de l'état nyonso elekaka pona complot mboko papi ayebi pasi tozali ko mona papi ayebi mais mutu ngo soka ye bobandi ko yembela ye ko binela ye ignorance donc jour to ko so président azali ko comprendre force na ye azoko comprendre cette stratégie na ye. Papa, kende même na baluba okomona force ancestralité ndenge zali kende même na bangala partout mais qui cheki d'ailleurs bien ngote ya zokanisa koya ya pape ezali bénédiction pour na peuple congolais ça dit échec tout le bande ba ko ba ko kufa les est ba M23 gauche droite les problèmes ça le président Fachi Beton ne reconnaît pas pouvoir ancestral mais c'est clair au monde qui na stade de martyr afuka mi atiki mboka maboka nani Yesu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que Akendapé, comme tu parles de Papa Kimbangu, Akendapé kuna non? Non, Akendapé kuna na Akendapé kuna na aspect politique. OK. Pour na kende na considération ti. OK. Les années yo le so comme député au moni ke kuna na nkamba bat bazala ke belo ko kende pour na popularité. Bakenda kuna bongo copie. To kwesa nani ndeko na biso oyo nani Ronsard Malonda
pona kadima to bimisa eza copie bakenda kuna pona copie bakenda kuna te pona considération même le gens au bazara kuna mazobeta copie mais za copie bongo nkamba madame nkamba ezalaki mabele moko saint ezalaki mabele moko sacré tant mfumu kimbango azali mais lelo ekoma pe monde ya copie wana ezali vérité mais tokokanga entre parenthèse wana po tozonga na makambo ya président ya sénat ya Baechi Lukwebo madame Baechi Lukwebo asombi mabele to asombi tout un village na Congo central na territoire ya Mbanzango ezala na noté ekomi siko ekomi de place fomo na maintenant mauvaise foi ya ba non originel o bazali ko sala na kati ya Congo central parce que tango oyena omoni Congo to ezali mboka na biso nyonso ndenge loi elobi mais marqué za mboka na biso nyonso soki na Kasai ba ko biso za mboka balobo soki na Bangala wa eso mboka soki na Equateur eso mboka Bangala mboka na biso soko ke na Congo central ba biso za mboka ba Congo marqué za bimu katiki di Congo do so na mboka ba Congo foye ko la culture ba Congo et temple ya ba Congo ngape soki na yene Equateur na boye ko la culture ya Bangala et temple ya Bangala ça se passe comme ça madame mais autres allez comme on a lelo négligence et côté na ba politicien oya ba non originel ba lingi mena comme on a peuple Congo comme si tu as na valeur na mboko te to komi ba to pamba ba komi ko sala na makoki o bazui ba mbongo ba piye mboka ona ba façon nyonso e mbongo wana komi ko sala bongo n'importe quoi ko soit peuple mkongo komi comme jouer moko bon emite na ko qualifier ni bozui bo sombe tout un village madame mboka wana muto ateki amuti lo yebanite ba pesi mbongo pa na yebanite sibitima force kiti kuna ya la police babandi ko benga na batu na mboka tia base même batu balal bazola la libanda bazali ko souffrir biso peuple Congo tozali d'accord na ngote tozeli intervention ya gouverneur et loko ezala kité c'est ça au moins que biso tende ko leka touche wana ba média pona ko dénoncer bondo parce que ezali bondoki parce que wana ezali bonzambete biso na ba Congo madame biso boye nze nzafo wizidi mu mintoto myako son pisa ba konsopisanga ntoto ka kuntekela ntoto ko cela veut dire tango mopaya ayena mboka na biso to pesa kaye mabele contrat soki esili akokende atiki mabele na bakolo mboka ato tongaki immeuble so contrat esili okokende otiki immeuble ça se passe comme ça mais échanger loi wana ekomi nini mutu aye asombi village wana abengani bakolo village asombi na ba cimetière allez sous couvert Baechi Lukwebo basali nini il paraît association moko boye oyo selo ben fonction tozana ngo ezali mwana na ezali ko pionnier association wana ezali na kombo ya MBL association ASBL wana yango il paraît sombaki mabele balobi nini ezali pona ko promouvoir culture Congo bi pona ko matisa économie Congo bakosala ba agriculture kuna na kati bakosala makama manani na kati ya mboka bato bengani bakolo mboka aujourd'hui bakolo mboka baza kolala libanda babengana bango basundula ba cimetière basundula bazamba et gouverneur na biso auto yebike parce que azalaki soutenir na Baechi Lukwebo gouverneur na biso nani docteur Gibadu aza soutenir na Baechi Lukwebo basalaki mariage na bango na Vital Kamerhe INC foi misa gouverneur yaki ko proposer que nazana mutu nanga ifike INC ko misa gouverneur tchelanga mutu nanga oyo bakena na tricage ou kaki na niveau ya gouvernement provincial babimisi oyo ba dénonçaki partout même grand maître monacé malobela que corruption tricage grand maître zéro voix tricage wana ngo misilaki biso gouverneur na biso Gibadu mais nde balobaka nzela nyonso ezali malamu na pouvoir mpona kokomisa moto na bokonzi akomi wana mais silence na ye en tout cas madame babiso baoyo bajeune Congo tozalaki toza d'accord nango te bakola libanda e nauti komona communiqué moko lobi communiqué wana balobi nini batiki mboka wana batiki yango tiki bamoni ke ekomi politisé na makati ya Congo central balingi lisusu te et association wana ya MBL esundoli mboka na bakolo mboka selon ndenge balobi mais jusque là eza flou parce que bino balobi ki bosundoli mboka na bakolo mboka bato wana bakima ba mboka po bazonga il faut bamona assurance est-ce que place bapesa ki mbongo ba récupérer mbongo na bango est-ce que bato wana bazonga na mabele wana bazongi kaka poto lekisa ba élection après ba élection tout puissant Baechi Lukwebo ko benga na bango lisusu to association wana ya Baechi Lukwebo parce que ye azali ko mona na tia azali ko bata manasima babimisi association mais est-ce que association wana bato na bazali ko zonga tanki ba paya to bazali ko zonga tanki ba kolomboka po ezali tellement flou madame ba ko zonga lelo
to moni ba élection parce que bango bazo luka ba isa ba député na Congo central après koko sabino tango bokoleka batu wana bakoya ko bengana bango kaka al photo to zali elo dossier wana en tout cas madame d'ici là peut-être mikolisa ko ya na okita na Congo central na kokuta na ba député ya territoire ya Mbanza Ngungu na meka un peu ko swana bango te parce que to moni communiquer oui batiki mais batiki esprit wana ko somba tout un village bazwila ngo wapi et loi wana euti na mutu ya nani bakoti congolais abosa na kaka likambo na seconde to ko bosa na ngote et puis tango bazongi est-ce que bakozala na sécurité po to komona be mokono musu to koya na butu to lali to lamuke babengani bango to ba conflit yango ya est bandaka bongo alengai pa na ngai na zona no sécurité pona bandeko wana te to bandeko na biso wana marki bazali ko lobaki bazonga mais bakozonga na sécurité il faut to mona ba député na biso ya Congo central na niveau ya territoire ya Mbanza Ngungu ba clarifier biso dossier na j'espère madame ta on akuta na bango na kozonga lisusu nayo to koyeba ne ya ko développer loko. Merci beaucoup Butalukiba. Nous continuons avec cette émission totikalika na Congo central par rapport à la nomination ya ba administrateur ici à Kinshasa ba bourgmestre oui bande kwa Congo central baza vraiment na tristesse makasi parce que bato bacheli bango baza ba non originaire ya Congo central par le président de la République réaction les années d'abord les triste pour na bino mais na bato ba kotala pe bato Congo central bo gérer qu'il kambonde madame tango biso tozoko bundisa kabila na mboka oyo église catholique ayiko accompagner IDPS ayiko accompagner biso mwane mwanda nsemi yende atelemaka akutanaka na kabila batu nyonso na mboko balobaki ke kabila une seconde batikeli ete akende biso BDK madame tokufie belin régime kabila to bundi mingi to kangami mingi biso zaye koloba no to moni ba prison trop pona kabila wana Hippolyte Kanamba donc régime moko sanguinaire bande kona biso musuturu ba kufa mutu ezate mamakolo ezate Politi ni mwanasema ande kubunda. Et lelo eye ko arriver ni mwanasema kutana na kabila ebise non, il faut to kene na dialogue to kene na transition ya 3 ans. Oyo IDPS babundisa ni mwanasema soko ze souvenir encore balobaka ke ni mwanasema ba corromper na kabila na 3 millions. OK. Wana masonji ya IDPS. Et ki papa ki chekido mulumba à l'époque il a zalaki vivant aboya ki makambo wana. Mais vu que force ya ni mwanasema zalaki et spirituellement to kendaki na babengaki Edeni Kojo tokendaki na dialogue ya sens inverse tango tokei dialogue wana IDPS alobi pas question bazali ko reconnaître dialogue wana ti babiselaki biso premier ministre zalaka Badibanga bango baleba yebi yango te et deuxième dialogue ezalaki ya Seko bayako bimisela biso nani tata oya Lemba nani Chibala Rino Chibala ozali komona allez nyonso wana ezali ba effort mso to salaki tango toke menana ba élection parce que yango eboti mbunga poto ke na ba élection singaki après transition kabila ko ti ali susu libaya te yango set ba Martin Fayulu ba bimi ba Félix Tshisekedi ba bimi et entre Kabila et Martin Fayulu qui checker les choix étaient clairs soit qui checker les soit Martin Fayulu donc biso to salaki to neutraliser Kabila to mema ki na style de transition pour akuya bien parce que azalaki na force mingi ce que sengi to bima libanda baluba suba be bandeko na biso ya IDPS suki ba beti masasi 2-3 bapanzani bakimi meme basango biso totambo na basango bazolela awa gazi sango na liputa azali kolela mais biso BDK to frontal biloko wana et to résister allez madame biso to sali po Kabila azala neutraliser bobosa na kangote c'est ça l'histoire allez to moni ki Tshisekedi azui pouvoir oui to sepeli au lieu que entre Kabila et Tshisekedi le choix est clair vomi to zala tana ki Tshisekedi mais ki Tshisekedi banda ye premier loko nano biso ba Congo afisaki mitema na biso massacre le kana Songololo 2019 babomé plus de 14 personnes bazo sala prière na Songololo il y a des images régime à Tshisekedi ministre intérieur et nani le papa là wa utuko zala nani komone zala ki Kakonde Gilbert Kakonde et longo wana COVID-19 eye baye ko kanga Vital Kamerhe et baye si akina parquet ya Matete dans la population va comprendre que Vital Kamerhe tina parquet juro mama mida lelaka kamida ya koti na bolna na muntu ka bazo kina parquet mama mida zo ngandako population bimaka ine mwana nsemi na temps wana ka ya covid alobi no bino ba debt bokende na situation maka par bokende ko yemba ko na wani ko sa de fe na biso ba Kongo te eza maladi ya bango mindele appel wana to yokaki yango to kende na rond point ya nini ya ma campagne to kende ko yemba ba beta masasi
bandeko mibale bakufaka. Oh, biso te koloba comment Vital Kamerhe même kaka balobi tan ya Covid bato bakosanga na plus de 10 ité ye aki na parquet plein. Soki biso ba Congo to sangani masasa ebeti. Et arrestation ni mwana semi susu elanda ki plus de 33 morts na kati ya palais ya ni mwana semi. Mwana semi azoka ki na mutu botala ba image. Ndeki ba image ezina ekulusu c'est ça. Ni mwana semi lambe fongwa manzoto nyoso libani bazo mema yeko tombola ko beta panzana na mutu. Ale nyonso wana ezaki ba humiliation na régime oya ndeko na biso Félix Tshisekedi. En tout cas à commettre baba nakolo bani ba gaffe moko eza tellement grave moi kuto parce que ba Congo na yebité mais surtout zongi na logique Tshisekedi akamiko azali ko mériter les sous soutien na biso te na oya asalaki. Ko boma bandeko na biso ba Congo ko kanga leader ya peuple Congo na ba faso wana ko zokisa donc ezalaki malamu te. Et ya mona ki faso esenga ki pona ko doser ba Congo ba pesa ki ndeko na kulutu na biso ne mwana nsemi jipe ba yeko tia kulega na ndako tout ça mais malgré ça muto azokisi yo motema pota elongo soki nini bato bakana bakinwa donc babosana kate moi tâche etikalaka allez aye kosala nomination na question na yo na niveau ya Congo central ya ba bimisateri ya ba territoire chose étonnante madame ndeko na biso Félix Tshisekedi wazali président ya mboka anomele biso na territoire ya Mwana non originaire mulubu ba 4 donc ils ont 4 territoires na Congo central ba nommé ba non originaire sko biso question to mitunaka est-ce que na kati ya IDPS ba Congo bazali te est-ce que na kati ya Union Sacrée ba Congo bazali te parce que tant to bi que Congo central bazali ko mériter normalement ba dimisateri o bazali ko maîtriser Congo central. Ça se passe comme ça. Ce qui n'a pas ça, il y a au Gabon, si c'est 4 provinces, on a coûté d'administrateur, mokuta zakuna azano origine mulubu. So que même na bande, ça se passe comme ça. Mais na Congo central quand vous allez victime, te bité pour nzamba pesa biso bomengo, pour ceux qui nzamba pesa biso makasi ya spiritualité, to poto senga ka indépendance na mboka au devant les Belges, ceux qui kanda nyoso ya ngwana bazali ko tindi na Tshisekedi a continuer peka kana lire wana, to tuzali ko comprendre société. Donc ba non origine ba tindi bazali ko maîtriser Congo central te. Et bazali ko favoriser makambo zeli ko sepelisa ba Congo tele tout monde bakomi ko somba tout un village. Toke na Mwanda conflit ekoti ya mabele ba sombi lisusu. Et so ke na Mwanda banani o ba ko somba ba mais na tangeli bino ba eti no kwebo awa kuna to continuer ko landa. To bomba ba komba batu te. Ba eti marga zali ko bata mais vérité bimika ki parti association des professeurs ba chi kwebo ezana ngoye azali ko bata. Mbongo wana akoye ko somba kuna na yaza kana Nord Kivu. Ce qui c'est dit que Nord Kivu akoye ko somba kuna parce que ça limboka na ye et azangi pe mboka te. Pourquoi toujours Congo central? Allez madame ba espace nous se fait à Congo azali mwana mboka peut-être non azali mwana mboka soki ayi na Congo central bati le kweba madame là je vous ai dit clair na biso ba Congo soki même yo madame soko zali mu Congo te soki na Congo central na biso ba Congo na biso ba koko na biso idéologie batikaka na ba Congo mopaya ba pesa ka mabele na contrat de mama dogani ngana ko peso na zamba na biso mama dogono ko sala 20 ans après 20 ans atanga na kufa bakoko baleki na ngai to bande kuna ngaba ko mama dogani contrat esilaki atotongaki meuble otiki ya biso bakolo mabele mais jamais yo ko ya ko exploiter mabele comme ya yo libela ça se passe pas comme ça na biso bakongo na ebite soki na bino bokoyi ko teka na bino bamboka Equateur na ngai na yebite so eza bongo. Donc côté wana madame toki ndaka na ba logique chaque peuple a na culture na ye bokoyi ko yati boni ko longola culture o ya biso boni ko imposer biso culture là yango so memba trouble na kati ya Congo. Vous allez comment? Donc côté wana madame je suis pas d'accord donc ndeko na biso Félix Tshisekedi azali mutu biso to bundi po Kabila azala neutraliser po ye akoma wana mais on a tangelo ezali biloko zali ko blesser biso ba Congo parce que je ne pense pas na Congo central ba député ba Congo bazako na ba chingi pululu ba tebele bele na mona kuna basaka ba étiquette pour ce comme pour na ko nommer na Congo central ba nommer ba non originaire bato bazali na kati ya IDPS ba po ba Congo basape na IDPS bazali ba étiquette ba fonctionner sur clé to yoka kuna bazati. Allez, côté on a payé donc ils allaient dénager ma casse madame pour la motuna. Merci beaucoup. Toko minamsuna sukaba pour signaler biso ba question vraiment ils a belé mais prochainement de balobi TV Zangonga baza pour signaler biso tomoni prophète Francis Tatou Joël à l'obinza matalici par rapport à l'élection il y a 2023 et Kodeka
que et que vous allez reporter, c'est-à-dire toujours capé bail politicien bilé bazo loba toujours qui ne s'enrôler et tout. Nous espérons que pour respecter l'élection pour ça la délai constitutionnel mettre au cas déjà bande kuba pour le élection pour ça la matière tout le monde y peut perdre et boy pour s'enrôler pour nayo parce que tout comme na suka réaction les années par rapport à madame pour la motuna nayo nani alobi a prophétiser comment les nani Joël prophète Joël tatu bon ba pasteur baza mingi na bakonga batatu wana awa na bimso tambo na limete bango ne bakomi ebeli wana community profession na bango donc soki ba yuti kuna ba ye bakomi ba pasteur allez oh biloko na nyoso za ba théâtre wana ezali prophétie mais ezali par rapport na analyse nde tozali kokende ezali komona na ngonde ko kichekida ezali pe na posa ayiba mwa inane moko boye après boya lisusu ba pesi 5 ans déjà na ko calcul bato ili pesi ba lobango kala kabuya si ya lobango ba ebisa kabiso kutu kichekida ko sala soki 13 ans on no manfa sala 10 ans de 13 ans on cela fait 2 3 ans ko sala wana ya ko kabola ye azaka ka président après élection on c'est le prophétie bango pourquoi ba liko kosa ba ser na église ba ndeko na église nyonse comme prophétie non wana zana même nga soki na tali ma mususu na ko analyser ande nazali ko mon élection ko salema te est-ce que zali prophétie ba prophétie to zelaka bango muto aloba va ko na ibimba mona na te ba ibisaka biso monde to koti 2023 oyoka prophétie bimi mbola mapamboli nzamba ko sala tisera béni soki to yokene ba passe 2024 baloba kaka bongo wana za ba prophétie madame ezali loko moya sikati pa na ko yoke zana ngo ba ndenge ba mesana ko bendela ka ba tuna ba église na bango mais élection soki tozali kotala ngai na sanrolaki déjà na carte d'électeur ngai élection ezala te en tout cas tant que moi na mboka tant na yoki mbela to kinde ko s'enrôler na kindai ko s'enrôler et puis nazali pe ko tinda bande ko nanga ba Congo mususu to kinde ko s'enrôler et ça droit ya population faut akinde ko voter bato marqué bato mbaza ko mongo lobela biso te bagenda ko zo ba mbongo na bango lala ka ba pongi na bango mais ils ont droit, il faut tout voter. Okay. Allez, ceux qui ont dit que les chadar ou les autres balobi qui toquent non, on a ils ont bon voter. Même les bango, ils ont dit que les gars, on a bandé au salé. IDP c'est allé dans le couta quand dengue fait perdre. Nion se fait perdre à salé, dès qu'on va au salé là. C'est ça aux hommes on a gagné. Bango baloba, bango kabila kuto sala kabo. De façon on a dans bango kabila. Donc ça bango na bango ba mais dans un moyiba linga kate ba yiba. Yango loko zali ko leka. Mais ngafi na sa moyibité na kinda ko s'enrôler. Nazali na carte nazali kotinda bibande ko mususu bakende ko s'enrôler soki élection ko zala 2023 tokende kuna tokende ko bundila to koyeba ke soki tricage ko zala marqué mususu azana biso problème église catholique problème surtout wana mboko yango tango élection sili ba bisaki biso ni kicheke dia suite mutu azaki élection nani faille wana basango communiquer zala ki bongo na ba sondage ni bango nyonso ba récolter kicheke de mais lelo oyo qui checkait dans la va chancer na bango même à l'époque il y a 2011 bango ba bisa biso qui checkait wa mulumanda gagner ki basango ba chancer les sous comme qui Kabila donc ce sont des distracteurs na bi que même 2023 to kena élection ceux qui checkait da ko tricher to ki omutu mususu abimaki sango basango na deiba ko bunisa nano qui checkait da suite mais après que kitata ba jipe ko yani ngoyoka bango ba yo sala messe donc mboko na zo bate to zali na ba sala nzambe te donc poto mona basala nzambe to zonga na ancestralité ndenge ba chino bazalelo mu Congo sambela na bonzambo ba koko nzambe ataki pona bino mungala sambe la okomona ba principe mususu ko zonga mutu ko banga ko sala mabe mais ole loto za ata na kosi na ngoma madura na kufa na ngate iloko mungu te ko yela na ba principe zate la spiritualité est un monde ba principe il faut maîtriser nature ko banga na ko sala mabe donc même si on a situation na biso za parmi ba maté atwali ko tie ba jeune ba Congo tolongwa na ba fanatisme wana ya pozwa ba 5000 ba 2000 fois en tout cas j'espère que mikoleko ya to kozwa vamoko ya makasi na kati ya structure na biso. Merci beaucoup Mbutalike ba je crois que bato ba kolanda émission ba comprendre na mulai mingi na bien tizamba bala ya sukate to koleka pona kosolola mai matali mboka na biso je crois ya ba question mususu pe to kotiango na profondeur surtout na ezali attentat ya ouais ngeko ça malomokolo ya lelo nde aner a signalé mais tokomi na suka mwana mboka moi lidoba na ba téléspectateurs tokomi na suka en tout cas matondi na bandeko nyonso o bazali kolanda biso na mikili ya poto pe awa na kati ya Kinshasa to na Congo na biso surtout précisément na Congo central kuna onga nazali jeune leader o nazali kolanda mape mingi na bandeko na biso liloba nanga ya suka ekozala tozali komona photo qui na élection comme ici
photo qui na élection et ba élection wana jusque là nazali komona nanu na niveau ya présidence ba candidat nazali komona makasi Moïse Katumbe, Martin Fayulu, nani Dr Mugwegwe, nani lisusu na mona ki wana Kichekedi, Félix Kichekedi. Baona ntomoni bazali ko balobi ki bako postuler. Denis Mukwege. Voilà. Biso na Congo Central na yebite soki tozala kana ba politicien susu. To batika la kaka fwa suka député. To sénateur. Mais na niveau ya présidence comme ici ba signer ba corps mo Congo ko postuler tout souté à part président Kasavubu o azwaki comme si ba Congo ba koma na loi moko batila bango ko postuler susu te. Allez, ngara zali ko senga na biso ba Congo par rapport ya mouvement na biso citoyen twena za kinsemi tozali ko senga na bino ba Congo tozali ko senga force to se réunir bo se réunir to sangana même na plateforme moko o ekubimisa biso to gagner d'abord Congo Central totalement au lieu les sous Congo Central ba député ya Bati ba député ya Kamere alitoki na gouvernorat bazoko imposer biso gouverneur selon ndenge bango balingeli alingana zali ko senga na bino j'espère nazo na ko sala tourner na ko benga yo na ko bana na ba politicien na biso nyonso ba sénateur Congo ba député Congo na ko benga nazo banda ngomwa to ko banda pona objectif wana poto sala ki yango déjà to kata kinana ya ko kene na plateforme moko pona Congo Central ba Congo ba parti ba Congo nyonso ntato mbisana ba député na biso to ko pona gouverneur na biso propre ya biso ya Congo eza na ba jonction ya IDPCT ya AFDCT ya INCT et ya mibale na plateforme to ko mona mu Congo o tozali ko pousser ba mouvement na biso vraiment tunaweza kisema rôle tozali ko jouer yango wana même na niveau ya diaspora na niveau mu Congo amoni kazali fort to continuer ko garder ba contact na biso pope mu Congo wana soki ko senga to bimisa mu Congo mo na niveau pe ya présidence biso to ko sanga to ko pese maboko pourquoi biso foto kende ko tika kaka bato Moïse Katumba za force ya Katanga Kicheke Félix Kicheke des force ya Kasai vi nani Bachi Luko bazali force soki ya Sud Kivu soki Nord Kivu Vital Kamera zali ya Sud Kivu tozali na nani de Dr Mugo tozali mona est mais sikoyo biso ba Congo tono kende ko landa ba ngaka na sima c'est ça biso objectif ya tono zakini semi tozali ko senga donc tourna madame ko zala ko mona mais j'espère que ko boutique to lingi lisusu ba vanti te Congo Central les ali zanduté mutu nyonso akota ndinga lingi esengi pe ordre esana na kata province même port ya propre faut zali ko tonga madame soki na mwanda mabela ville eza susute mais so la ndeli 80% bato bazali ko somba zali ba Congo te bato bazali ko zwa mbongo mboka hao na kisasa azomi sombela na mwanda yenda ko tonga na mwanda donc ali mukongo kozanga na place kotonga ndenge mo lelu na kisasa mukongo azaka suna gombete mukongo azala susu na lingwa ala mukongo azala susu te okay donc mukongo azala susu te mukongo akoma wapi selemba wabu et so to continue mukongo akoma ka kasangolo to lingi yango te sabiso ba objectif za na kati ya association na biso donc ba mbote na zangi kopesa mbote na ngai te soki contact mbote na ngai na bato batika biso déjà nga na pesa kana bato batika biso n'hésite sanzu en tout cas mbote mfumu bisika ozali molimo ne pe mana kimia bitumbo to bundaki pona ko Rwanda au Rwandais Congo Congolais et lelo na babaiti o bazaki na Kabila na bato nyonso ba komi ko telemela Rwanda force ya biso to maka le 7 août 2017 na ordre ni mona nsemi IDPS boya ko soutenir biso ba parti muso boya ko soutenir biso mais lelo oyo ba monde ba récupérer citation ya ko bana ko dobela ka ba Rwandais biso to marchaka biso ne to kufaka mokolo le 7 août 2017 en tout cas molimo nao n'hésitation depuis mana kimia mama ndundu et puis mana kimia et puis mbuta bagala et puis mana kimia en tout cas ba on se pose na posa contacter biso j'espère n'inviter sur kopesa autorisation en tout cas numéro yoko kozala plus 243 84 31 40 800 donc 31 40 et 31 40 800 donc 084 31 40 800 wana to continuer ko bopesa makanisi ba jeune Congo poto zana vision to zana na kata association to nazaki semi ekene liboso de madame nazana botondi na bundi bitumba na beleka e bande ko na soso ba beke vision na yona makasi na yo ba ensemble général fandi ba komisinga yi président ya association to nazaki semi et ba savoir faire na ngai tango na ko liter na association et tant que l'avenir to mekande ko choisir ko luka parti politique mais les lotés to zali ko événement en tant que mouvement citoyen. Merci beaucoup mon Mboka Mbutanuke d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. To yambaki mon Mboka
Moutalouki Bawazali président et Antoine Zakesemi Wezali mouvement citoyen Tosololi Matalimboka surtout Maimazo Mekana Congo central la nomination au Tata Mokonje à Salakina administrateur il y a ba territoire Tosololi Yango Tosololi pe Bosombi Mabele to village oyo mwana mboka batu lokoma sobaki abengani ba villageois nyonso ya mboka Kikumba tosololi yango tokomi na suka. Merci à Kabuya derrière la caméra, Moïse côté montage. À vous chers abonnés d'Océan du Congo, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.